ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bandeko ya chaîne Nabiso ABC One omolongo mobimba. Papa Ose, Mama Chantala Yao, Nenge Tolobaka ABC One. C'est Jésus-Christ qui est le number one. Lelo lisusu nangoluna nzambe to ye liboso na bino po na ko présenter mission na biso oyo bolandaka pe bobengi ebele po na ko tuna ekenda wapi l'église et ses réalités. Ndena lobaka tolekaka pamba te soki nzamba che biso loko na mutema te yango lelo to yambi moko ya bato yo aza na kombo nzambe apesiye na contre na biso oyo c'est l'apôtre Michaud Kalala. Thomas, bonjour. Bonjour révérend. Na kolinga Thomas o se présenter na batu bazolando mokili mobimba ozo kamba église nini kombo na yo nani ministère na yo ebandi ndenge nini. Merci beaucoup. Moi c'est l'apôtre de Jésus-Christ apôtre Michaud Kalala. Naza Moana ya papa Medar Moulumba, c'est lui qui est mon père dans la foi. Et na bongoli motema nanga depuis année 1988. Na makolo ya papa Moulumba Medar. Et le Seigneur a commencé à confirmer le ministère apostolique vers les années 98. Alors en 98, 99, les kolo ayeko bimisanga pour confirmer le ministère apostolique. Et en 2000, Ndesika na yoko banda musala oyo nkolo apesinga lokola mwana musala esika ezali kobenga ma ministère la charité de Dieu en cycle MCD. C'est depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, ils ont 19 ans depuis le ministère la charité de Dieu ezali coexister. Alors en 2010, Ndé esika mon père dans la foi avec coordination ya Asiko, ils ont dirigé par le président Tripoje Mukendi, son excellence. Ndé Baka ko confirmer pour au service ya consécration du ministère apostolique et apôtre Michaud. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, toza toujours na makola Yesu kotambusa musala ndenge avec Kambabiso. Je suis marié, père de 4 enfants, 3 garçons, une fille. Et je suis marié à une dame, Claudine Mpela Kalala. Voilà un peu présentation dans moi. Merci Thomas, papa Ose wana apôtre de Jésus-Christ, apôtre Michaud Kalala. Thomas et mission na biso église et ses réalités tolobelaka natina na ba réalité oyo ezalelo na église. Nga personnellement lokola ndeko na yebi yo malamu okokolobela biso nini nga na viva ministère na yo na ba miracle authentique o nzambe azosalela yo na yebi yango malamu. Mais par rapport ya lelo oyo na lolenge oyo umeli na sena makola nzambe 19 ans na ministère ezali sécurité na vie chrétienne c'est beaucoup des années. Est-ce que discours ezaka cohérent to eke mupanzi par rapport ya Moussa na nzambe lelo? Je crois, merci révérend Didier Lopinga, l'ami, plus que même ami, je dis que c'est mon frère de tous les temps, de tous les jours. Juste là où nous étions dans une réunion avec le pasteur, c'est pour dire qu'on n'est pas des gosses ou bien on n'est pas des gamins dans cette affaire. On a commencé cette affaire, ça fait longtemps. Depuis 88, nous avons maintenu le cap. Il y a un message qu'on appelle ça biso. Tu dis qu'on a de la nenge bible zo senga na biso et ils ont permettre un kolo sala canabiso ndenga de ko sala la biso. Tu as un miracle extraordinaire. On colle célèbre dans nos ministères. Moi j'ai vu les gens bato sida babika na ministère, bato cancer na musika tozo bonde la babiki. Mais tout ça la chantage dans côté. Tu ya kate to bandi ko sala bato firmer, ce n'est pas la manière on colle atambola na biso. Tu tika yemoko azolo kumuna bato ba vivre un miracle de près ou de loin. Tous les bateaux na bamboka ba France, ba Belgique, ba Danemark, Canada, oyo peut-être bakoza bazolanda ngai peut-être à la fin to citer ba kombo, bazana ba témoignage belé sur le ministère apôtre Michaud. Connaissant aussi le pasteur Didier, ce n'est pas un amateur na kata musala oyo, bani musala lelote. Biloko tozo mona lelo pour moi nazoko pesa nzambe lokumu zaka simplement accomplissement aussi à prophétie. Mais il faut koyeba ke tozana ba oyo ba bengami e pa nzambe. Tozana ba oyo ba mikomisi ba sa na nzambe.
et tous en ba oyo bato ba komisi bango basali na nzambe. C'est pour cela na optique ya ba oyo ba komi basali na nzambe par le truchement ya bato. Na ba oyo ba komi basali na nzambe bango moko à cause ya ventre, à cause peut-être ya ba intérêt moko égoïste. Différence ezo zala na ba oyo nzambe muta benga bango. Voilà un peu na ko répondre ndengwana. Ntoma na nzambe ngai témoin na MCD koyoka yoko bimisa lisakoli likolo ya ndeko moko e réalité monanti lelo vine échanger mais otikala ko senga ye offrande te pona nini bana ya lelo soka lobika lisakoli ya senga offrande wana eza ba réalité ni église. Bon, monsieur na yo lobi l'église et ses réalités, ce sont les réalités tout mona yango autour lo bango na témoignage au vivant yango na pesi lisakoli na ndeko vie échanger ti lelo et puis tout taxer offrande te pour accomplir mutambongo et puis accomplir mutumunene nzambe pa pamboli to lobite que ya no offrande boy. C'est un problème de la conscience de la personne, na manière à prendre enseignement et pas basay na nzambe. Il doit retourner auprès de l'homme de Dieu volontiers. Ya ko pambolo mosay na nzambe ko reconnaître si kan nzamba zué si kan nzamba okende nae. Ce n'est pas un problème à taxer mutu offrande, ça c'est de l'escroquerie évangélique. Ntoma obimisi bana ebele vraiment bana ebele bazana poto bazana bangola misusu bazalia wa bana ebele babimi vraiment na ministère na yo soki lelo yoki mwana na yo moko azosa ba pratique ezosa malelo oloba nini? Bon, étant qu'un père responsable connaissant les enjeux évangéliques nazana mwana moko na luka un peu koyoka mwa bilo moko oyo ngana ya la kisa été ya ko taxer bato offrande sur domaine bo prière. J'ai le courage na benga na bi ngana la kisoma mwanzambe boité et je peux te rappeler aussi na benga na gangele ngabi ngana la kisoma mwanzambe boité. Ah père asengi bolimisi à reconnaître que papa na yebisa que je suis un père ngana nazana tata na nga mulumba Médard que je salue en passant. Papa na soka yoki mo makelele ba contrer na biso benganga. Tout ce qu'on a réunion na bi papa yoki mo makelele benginga. Qu'est-ce que j'apprends na milieu na bino? Na bise papa depuis na makolo na yo o ngana yebiza Bible na Yesu. Na yebi poussière te, na yebi singate, na yebi pratique autozo mona lelo ba manque on a. Pour d'autres personnes ils peuvent croire que manque on ezelo ko mwasi kana manque on banda kala. To moto yebi ba initiateur nango ba bandango ba suka wa pilelo. Donc, étant que père, étant un monument, nous avons un père responsable, il faut benga. Nous avons un monument pas na yo. Moi, nous avons na lemba. Non. Azonga pas na pesa témoignage. En tout cas, papa, c'est comme ça un homme de Dieu. Un homme de Dieu n'est pas là pour créer un peu bilo mo cause à la télé évangile. Un père étant un monument na kobunga, il faut pousser na benga mwana. Yami balé étant que père, toko suka na musika te peut-être pour nous critiquer bana. To pour nous koloba bana bazabo. Avez-vous déjà eu le courage à s'approcher de banane pour nous dire que oh yoza yangote? Moi je l'ai fait pour mes fils. Parce que na yoki ke bazana boye na pusani na lobby. Voilà un peu réponse na ngwana. Thomas ozolo baboyete po banana balingaka yo mingi. Partout bakendaka papa na biso nde mishoka lala ya lingaka biso. Yango toza okotela bana wana. Bon, exact question ya kokotela bana na ba dire na koteli mwana moko te. J'ai parlé na réponse ya otuninga pona mwana na dans le ministère. J'ai des enfants dans mes entrées ministérielles. J'ai des enfants aussi au Bayan adopta bango. J'ai des enfants comme bazonga ngulukula mentor na bango. Et ba o wana sok baye eloko eza na lobaka. Il y a d'autres na kende la monti na bureau mais yo makamuna yo geza ndengeni. Après sa vie na ye et so na mona geza mbala ba o pe na koloba na en tout cas na biloko to oka na so benga na royate. C'est comme ça avec moi. Thomas en tout cas côté wana za ko tia tembete po ngamoko na yoki bana ndenge bazokumisa. Balobi soki na contrôle tokozana ba papa lokola apôtre Michaud et kozala malamu. Conseil ni na ba réalité zo le koko ko yebisa na ba ndeko na yo. Ba ninga na yo pe bazo sa misande be bazo refula ka bana wana par-ci par-là. Bon, le seul conseil na ko pesa nazo pesa na moi sagesse connaissant aussi Milia Bassa Nzambe, d'autres peuvent interpréter dans leur manière parce qu'il y a d'autres qui disent ba petchana ba benga ka apôtre po apôtre ya ko sala bango bon église ko sala makambo. Bon, je sais pas, mais ceux qui bakutana ba petchana to ba leki to bana. Ba oui biso en tout cas apôtre c'est un papa au so mo likambo amasha malobate. Alobaka vérité atali sonzela. Naza ko pakola bango couleur te. To naza ko encourager bango te et loko na osenga pa ba papa ezali nini. Nous avons des enfants qui nous ont choisi comme leurs mentors, leurs conseillers, leurs guides aussi.
Tous en habitude de refouler bana, tous en habitude de s'éloigner de bana, tous en habitude de se monier ça ne va pas, papa va pousser naka. Je peux vous rappeler une histoire de la Bible. Il y a l'apôtre Pierre qui a marché physiquement avec Jésus. Mais l'apôtre Paul n'a pas eu cette grâce à vivre dans Jésus physiquement. Mais il est arrivé un moment, l'apôtre Pierre plutôt, à Bakandaki Koluka, à Bunga, à Zonga na Kutim na Bangwa Bayuda. Mais c'était l'apôtre Paul, Mouto Aluka qui kozongi senanzela. Surtout au tambola ndengwana na ba père na bana. Et aux amala mingi. Parce que bana na pe bazana ba réclamation, ba papa zo refoulé biso, ba zo kouloué biso. Moi, na méthodologie à travail nanga, na moi sagesse pour éviter un peu de mélimètres, nenga aux conflits. Je peux au certifier ou contredire ngate, je suis un homme qui n'aime pas de conflits. Ezra bana, ezra ba collègue ba pasteur, je n'aime pas ça parce que ezra ko construire le pété. Ezra peut comme un biso pour un avantage au royaume nzambe. Yango na ba réalité oyo zoloba tozomona que quand les autres bazo organiser conférence les autres tâtonner mais yo uti organiser conférence moko ya tema makasi koleka mais église plein ezangi bato réussite wana uti ya pintoma. Bon, gloire à Dieu ndenge rappeler nga yango parce que nga otona mutu ezozala souté et réussite nango d'abord ezali alliance mutazanga na nzambe ya mibale relation personnel mutazana ngona baninga ne ba pasteur na bande ko ne ba pasteur. Moi c'est vraiment rare mona muninga pasteur aye to vani to bani ko tonga to bani ko critiquer. Il y a des fois l'émission les thèmes dans l'émission na thème ça de komona ndako pa na ngai il est venu parler na montre mon cher en tout cas pardon. Ils a ko édifier té ils a ko réduire biso ils ont pesa biso valeur té poto ke biso soko de ko be na ndako na o tento mana ndenga mabe non s'il te plaît soko libérer ndako na. Donc, récite na ngwezali que na mi pesa ki kore am na kende ko tala ba pasteur tina bandako il y a des ba jeune génération o ya sika génération ya baninga nanga ba o baza ba mikolo na biso na lukaki kokuta na bato na nyonso. Donc récite ezaki na lukaki kokuta na bandeko na nyonso bandeko pe so baza ba action bango ba mona apôtre yaka. Tu vas au moins tu as na réunion ba pasteur on te convoquant au docteur Ndia et je t'ai empêché, j'ai fait un effort. Et malgré santé bane au déranger na bengi na bien en tout cas na koyana mo arrêter na sali violence na comme donc réussite ezali que ndenge mutazu peut-être préparatif moni lo monsieur zo bibi sabiso ezali nini mutazo zo musala ka la hâte yo yebi tu na groupe de 5 yebi comment on organiser les choses donc à côté à cause la préparatif to organisation neza réussite spirituel physique moral et financier aussi de eza vraiment réussite à musala. Bandeko église et ses réalités tozolo baba réalité oyeza ya siko na kat église no ezalaki moto yonga na yambi na yebie de A à Y nkola yebie de A à Z. C'est vraiment un homme de Dieu na contré oyo très respectueux. C'est l'apôtre Micho Kalala. Papa, avec l'expérience que vous avez, ozomonate que c'est vous les apôtres et les prophètes batu bozolinga ko encadrer église parce que Bible bito vandi na sena bino ba réalité onyo sezolika pourquoi pas bino ba apôtre na bino ba prophète boko ko ya ko zonga église et si kanko la pesa bino. Merci beaucoup révérend pour la question. Vous savez tous en la période moko où j'ai souvent appelé église aux autres traverser dernier virage nango na kat na moment où dernier virage nango tous en la période il y a moment il y a semence mi-balé et allez livrer et le bleu au Togo Kotika école ensemble. Mais étant que des hommes de Dieu, étant que des pionniers, Togo Kotika quand il y a une bavure, il y a des bavures qui s'effectuent, on organise les choses pour relever un peu certains défis. Je comme on a une conférence, pour relever aussi moi des défis. Alors, tant que tous les gens qui ont prophète, apôtre, sengeli, batelemisa, malobananzambe, recadrer les choses pour que l'église a de la édifier. Par la responsabilité, ça partagé pasteur Didier. Ils ont par la responsabilité, il y a biso basai nanzambe, ils ont par la responsabilité, il y a fidèles ba nanzamba Hollanda biso. Permettez-moi les termes. Il y a des fidèles qui sont à la base, il y a déroulement et il y a dévier plutôt, il y a déviement, il y a pasteur. Le fidèle, il y a des fidèles au to bandimi. Moi personnellement, je n'ai pas bandimi, je n'ai pas fidèle. Parce que ça dit beaucoup. Mais ce qui est fidèle est la personne qui est fidèle d'abord premièrement à la parole de Dieu. Et deuxièmement, il s'attache aux hommes qui portent des Christ sur leurs épaules.
wana za fidèle mais mundi maza mutoyo aibi mututa eske azana Krishna et Paul naye aibi mututa eske alati caleçon ya fele ou bien alati ngote akolanda naye mais muto aza fidèle c'est quelqu'un qui doit jauger la personne qui est en face de lui pour ne koyeba nani na kokolanda nani na kokolanda te dans la période moi na nzambe il faut comprendre que il faut landesika parole ezali d'abord la parole précède le miracle et non le miracle précède la parole. Je voulais dire quoi? Dans un moment où bana na nzambe pe ba olanda biso faut bayeba banani bazotia maloba na nzambe na bosolo parce que le Saint-Esprit que tous nous avons reçu c'est l'esprit où azomema biso na makoki ya kofandisa makambo nyonso ndenge sengeli. Si tu as l'esprit de Dieu okoyeba ki waza musai na nzambe na mbeki ya mai na lipeka na ye. C'est un peu ça. Les prophètes, les apôtres doivent jouer leur rôle pour nous recadrer les choses. D'abord, tant que prophète, quand on parle de prophète, ne pensez pas, n'allez pas penser peut-être par rapport à prophète, non, prophète par rapport à ministre de la parole, c'est lui qui est surveillant de la parole. Azali ko contrôler ce qui se presse et azomi mabiso ko recadrer les choses par rapport au temps où nous sommes. Nous avons besoin des prophètes, nous avons besoin des apôtres. Bafandi sabiso, batali sabiso makamundenge oyo esengeli. Nde ba dérapage belé ko. Ne vous en faites pas pasteur. Mambo belé aussi la nango. Ba o babanda ka pe basuki nango. Tomato komi pembeni ya ko silisa émission na biso. Est-ce que okoki kondima pone bitana yo eza pasi que mbala ya sima tokuta na yo pona ko aborder ba sujet ya église et ses réalités. Et je crois que nous avons une invitation à Balébélé. Les lois à pied levé, tout à une réunion, va passer par Nayo. J'ai aimé Dieu d'abord, dans ce pays, dans un magasin, à côté sur le pasteur. Aux à pied levé, aux à pied levé, à répondre. Mais tant qu'on se soit, nous avons occupé. Nous avons appelé la chaîne, nous avons Michel le Kaka, nous avons Banini, nous avons un peu penché dans ma caméra. Mais prochainement, nous avons garanti qu'on va répondre à l'invitation. Papa Osé, prochainement, apôtre Michaud, à cause de Léon, a joué à pied levé, tous les réunions bassin l'ensemble à l'église, ndé na supplié pour azalan. Thomas n'a bien Michaud les a suivi. Et cause de comme moko mi bala koko benga na boye zananzia nangai, okoko pe sa adresse ya église et okoko pe sa épée numéro na yo pour bande ko bakoko benga yo pour na kosola pour na mituna. Avant cela, dans un coup, remercie d'abord pasteur Didier Lopinga. Donc, je remercie d'abord pour l'opportunité au Singapour pour nous parce que tous les pour nous défendre l'évangile, défendre le royaume, non que défendre l'individu. Je crois que nous bien, tous les baninga, il y a les lotés. Donc, je remercie Nzambe et prochainement nous allons faire une émission pour éclaircir un peu moi nalanda émission no mingi même temps bolerana ndeko biba passer biba je vous suis souvent les gens bana pe na tinde la bango ba lien ya émission balandaka c'est la makasi parce que to komi na moment moko ba confusion za trop il faut que basai na nzamba vendre sa makamba na nzamba kokobika nazana bana ebelo ba olanda ngai na Belgique na France na Canada na Danemark dans bana na baninga na nga otokola na bango totanga na bango je ko balanda nga mingi baza un peu partout aux États-Unis et en Afrique, nous avons en Afrique du Sud, nous avons famille en Afrique du Sud, na Brazzaville, bandeko baza kolanda émission. Moi c'est votre humble serviteur, apôtre de Jésus-Christ Michaud Kalala. Nous avons mwana musala ya Yesu, église ezali na commune à Makala, précisément na route université, na avenue Manzenge numéro 10. Ba obalingo contacter nga numéro na ezali plus 243 85 011 76 16 plus 243 99 30 746. Ba ba ko landa biso peut-être na chaîne na biso YouTube ezali MCD AMK TV. MCD AMK TV ndesika ba ko landa biso pa apôtre Michaud Kalala esika a partager ka maloba na Nzambe. Mais awa nazepande ko nanga Didier Lopinga, pasteur révérend responsable l'église La Gloire de Dieu. Merci Thomas Mbote na bandeko. Mbote na ngezo kene mingi na ba ndeko baza kolanda biso mingi na mboka ya France na pesi mbote na mwana na ngana benga ke mingi ma fille personnelle Siska nzamba pambola yo isika uzali na bana Edwige Benedict na pamboli ma fille aussi personnelle ma fille bien-aimée Iguette
na pamboli papa aimé na pamboli ba Christian bana nyos famille bazaka ba Chris de la Christian Chris Dan Chris TV Chris Lin nande robango moi si Miché na pamboli mes enfants aussi Bendos bazola nanga na mboka France na pamboli ba Sylvie na pamboli bandeko nanga kuna na mboka Danemark mon ami personnel Monique Zamba pamboli skazali na mobali na ye papa Jean-Paul papa na biso Théo Nzamba pambola ye na pamboli ma fille Mimiche na mboka Belgique na pamboli ma sœur Claudine Kalala na mboka Belgique na pamboli Doudou Mbandanzo na mboka Belgique na pamboli vous êtes tellement belé na mboka ya France nazana ba bandeko lokola Dadi Tanda Nzamba pambolo mon fils tu es déjà guéri je crois que prière toujours ça no butuna moy évolution zozala chaque jour tant solo là évolution zozala Nzamba pambolo suko zwami Nzamba kanisela yo na pamboli ma fille Arlette Nzamba pambolo suko zali na mboka ya Belgique Nzambe apambola bino akanisela bino asala bino bolamu ile mingi na bomo na bino toza ensemble Nzambe apambola bino na ABC1 tobosanite na pamboli mwana nga moko ozwanga mabe wana zalaka ser na nga openza tobana mwa nzambo oyo tozokola ensemble na bango ma sœur na mboka ya États-Unis ma sœur Marie Esther avec ma fille Divine na mboka ya États-Unis Nzambe amona bino asala bino bolamu Nzambe asala bino bolamu papa Ose na mama Chantal bakonzela ngai ya ABC1 Nzambe apambola mama Claudine Kalala molongani ya solo mwasi oyo apasa na biso ba étape nyonso molongani ya papa Micho Kalala Nzambe apambola mama Lilisa ya Lompinga 24 ans ya mariage Nzambe apambola mon frère mwana ya tata pe ya mama na ngai mon partenaire azwa nyonso ya ye apesa ngai Fosca dikese ya ba Fosca Nzambe apambola yo mingi papa Emma mobali ya mama Lutonadio Nzambe apambola yo ma fille mwana nga liboso o atika nga te Fariana Nzambe apambola église MCD Nzambe apambola Bendos na France omoni ntoma alobi Nzambe apambola kapla Nzambe apambola soko sepelaki na émission lobby toko kutana Nzambe apambola biso ciao ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC1 Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC1 Television. ABC1 Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC1 Television. Les leaders en actualité, c'est ABC1 Television.